Lobi to beta lisongo si to zaka oto bandaka ezala ka boye kando lobi to beta lisongo si Zambe kaka liboso esimba na ngo osali bien no osali bongo ndo pesi numéro no mbo le café na ninga propre voilà bongo osali ngo bien bongo Amonya sabuna pepa na ngame kokipete bebe Sona laki makasi, menenga na zongisela bonima na suwa ngai, tala makambo. Ona ochoko eza minene makasi. Naomona kota na ba TikTok yo mprevenga. Yo tita beton kara. Siko mabobe. Siko basiwa na basimo weba. Mabobe. Siko awa. Na oyoka o. Ezake, comment il s'appelle? Bona basi ko bakomi o menacer basi ya TikTok otoza mutakala na yo twana ba matière na yo na ba garçon ya YouTube. Omo mwana tanga kombo ezate makasi na ezate moni. Twana ba matière na yo faut pesa biso mbongo, so biso mbongo te to yo te mutakala na yo to yo ta makamu na yo. Ngana bibati na no preuve. Omoni bati na no preuve moko ke bana mutakala na tunyo yo tindela mutu mutakala yo bimana mobala bato. Abiyete atinde ya mutu mutakala tabimana mobala batu te me batu ba changer ba numéro ya téléphone pour na ko menacer ayebité ce qui pour na nini alela qui vraiment na privé ngasko na bisi encore biso to bata ba matière de opesi mbongo mingi ngakutu na yeba kite ko pesa disu mutu mbongo te pour na matière ayo beta matière na yo pour yo ozano déjà femme publique yo bando pesa mbongo na ba matière so pesi ayo mo ganyani Oba binangana komo kutana ba konzi ba komi ko bengisa ngai mbongo ana foto kabola mbongo bokabola l'air sur la crée kota yo na nzoto po ba crée pe bomaka soki koti na nzoto na estomac esala rapasi siko bosala mbongo ona bango. D'accord. OK. Mabobe bonjour, je suis parle Mabobe. Regardez na parle Mabobe. Mutu déjà, regardez na hivi sona mabe. Mutu déjà kufi. Batone ko menacer mutu ala bon moyi. Ba kufi déjà. Donc kama bon kama mutu ndane ko menacer. Okoko tanga ba kombo. On s'en fout pas mutu akina bon moyi batone kama mbongo, ba bon menacer pour la mbongo. Tant qu'on ndane ko menacer, ba yeba na ke bala sala ba banga rapé. Et tout les gens ba kombo na bango tanga ba kombo na bango. Yo pati yo senga mbongo en matière te. On a reçu un menacer. Oso liste na kati kombo neza. Acha tanga kombo rozet. On se biso se pesa na kati tanga ba komba ba. Siko na lobi bata ngomba na usalela ba senga mbongo en matière. Mabo beza basi ya o ba sala ba live no kwa biso on peut mettre moi si je suis dedans parce que je suis tanga ba kombo oui. Atanga. Déjà pati bongo kanga tereza. Ouais, donc da sena selba na seloba. Siko oyokinga na lo kana. Oui, na okay, oui, ça va siko. Siko batu ba ko menacer bana mutakala ninga na bi batu na ko pesa mbongo te pola ba ndeda ko pesa mbongo ayibise ngati. Lesko monyo trop batu bakoma oyele kake na matière no faut pesa mbongo. Na mutakala na yo. Batu bakoma o changer les kutu ba numéro de téléphone pour na obenge pour na menacer. Siko tuna keza la mutakala na yuto ya baki na batina mutakala ti. Abi mutakoza na mutakala ngati na mutakala ngati na zala asa mobile na ye mobile ninga na yedire. Mais Mabobe parle na kati te boso pesi mutakala te siko to pesa mbongo pourquoi? Na lo ba yaka na ngo pensa ngo. Oui. Ça là ba matière mais so mutu pas ça le lot matière au banga to banga ba to ba pesa ba live ici. Au moins o ba te la réputation na ye. Donc bato akono lobane oza mibali ba lingo za moi si chama ti bitoko ba ko linga ye mais ye te Mabobe na boite na ngate ndio zawa na Mabobe ata mndiko ta mutu nso na gana mutakala mutu te ngasi mutu ata mutu na wabande ko ana se odala mutakala na ngata la mosali bana odala na mutakala na ngai te Mabobe na funga mungo na uko katina na zani emotion ba dikono na to solo ani mikolo yo Mabobe ozana munga ata bande ko za mosa za wana awsa mutinesi ne labande babasi bo ba yapi biya za mutakala ba mutakala na yo oza mutatu na utina mbongo ko na utina na mbongo te na uvana so ya na ngosa ba mki balingana ba to basale live ba yo bebisa réputation na ye
Moura, pesa nani pati pesa mutakala abaki vraiment botia. Au moins ninga la ka matia oyolengisa mutu na osala lo live. Baby singo komo mala mobali boy. Oh, no bima mi bali nini yango. Oh merde to boma moto pesa biso moi quelque chose to tika na biso. Wana bande ko pesa nga na ndoye bate. Sko la yeko fungolela nga nyonso wana nga bi oh. Yoza innocent na makamba ngo. Ndeni yo pesa batu mbongo, batu basala ba matière te. Tika batu basala. Donc batu ba osala kombo na yo oekinde ba olobela nde kombo na yo. Ok, c'est bon hein, tunaka yango merci beaucoup. Sikoyo bolimisanga yanga za na oloba na oteka bolimisanga na musana bomisana nga boma bobe sikoyo to continuer audio Patrick. Makamba banda nzala makasi biso bato poto. Yazani mukakongo kuma mona. Ok ma belle, merci na qui conseil na yo. Que si nous sommes fortes, elle est bien de coucher la vie. Maman, et taliban, on va tenir sous le bilan, qui va ser la haute comme ma bête, va le carton comme bango. Donc, dans sa moussa, la bourgogne, oh, moi, je vais saluer comme l'angai, il y a un zambélé, comme ça, pour y battre tout ça, mais la bande, me morte. Boyoki, bateau, bisous, tu y a un bon à matière. Voilà. Donc on a ça poufi moi tout temps ba kombo bato ezate banani bazoki mbongo en matière banani ba pesaki la famille moi sur akufi eza mutema mabe ya communauté ba congolais siko Rosette na katiote oyokanga toyoko bien Sikonga loko eka musanga lendi tonto soyene peut-être même surtout bana maladie na bango abombi na ya ni oyo bisabie copinité azan pour ça semble na nzambe maladie si la menga lendi tonto soyene ata moi passe mon côté ata moi ninité mais on ki ba msusu ba bisinga yi o poison ba msusu ba bisinga o zambaso mais ngati kala ba ko leta mo so la ki na lendi oyoka ki atate ki amabobe na oyo kanzoto bien te alors ben qui a fatigué ou fièvre non alors ben hello tinga na bika bebe ko mi ko zo bébé sambela ku makazi nde ba voyage ndingo zo kenda wana ba voyager alors oui akomi na pena ko zo na pena ba position pe ya bien ye mtasunga pe libota na yepe omoni ndé mo bon ku Nicolas lundi ku to soine o le la maman na bien Merci beaucoup. Malade bande jeudi. Ah, c'est que yangwana. Po nani mukolo ndisa photo maman. Avant lundi dimanche no atie photo atie profil ya ba o bazalane na WhatsApp ba yebi ba o ba mona ki atie statut ya maman na ya bi ah maman na ngaso azaki na mokili ndi ba bisanga ba trophée bonde no ki ko se présenter pas ba tube. Mais maman na ngaso nanga côté hein. Ma ouais. Il vraiment c'est-à-dire on a peine à tirer kaka emoji kaka ya ma misu. Oh lundi na benga ngai to solo la e beba ole la otungi soka bilo mo bon kande to solo la contre ba fi quoi. Mais o aye bisanga maladie. O aye bisanga nini. Et le côté bébé. Mais moi je pense que au monika ndenge akomeda kokutana na bato. Mutema mabe kuma ekobota. Mutema mabe na jalousie. Parce que bazo mona ke bali na yebisa bino mabobe na Congo babokela mutu mbasa teka mikate pona mutu ateka ka fufu ba client bazala ke belé bazo bwakele mbasu kwa kota ndako ya koteka isu fufu te ozo imaginer Afrique te et bongo yeta ba ko na basule kauka yoka si mitema ba ko ko sepela en plus elle était pas encore mariée azana no jeune abala mabobe abala te non azana abala chérie na ikaka mais azana jeune fille taba zo mona jeune fille bongo na etwa naye azana azongenga naye mutema mabe komidi akobota ya ona bisi bino tamu soko za ke mutabwakele mo mauvais sort moko boye boye bité amone na sule kauka amone na jeune wa utaki oba